Merci les amis de Potonapoto d'Orbalobi, www.potonapoto.com, les amis fidèles. Donc, Union Sobota, la Rabsa travers site, la Rabsa Mounen, toujours trop d'avance, donc on a la vitesse moko possible parce que si tu oyo et que ça on a négé à la l'information la source il y a biso à la raté au non tout le canal nous to bien sonde ni tepso to kita vraiment la source c'est vraiment de information et au to repé sabino les amis de 3W.Potonapoto les lots zo ya melabino un grand artiste oyo asali ba moment et belé na mamboyo et puis to betana et to développer vraiment au ezali album naie aux assis les marchés zo cartonné tous les chants de Kortika on des ala toujours il s'agit bien de Papa Wemba Ekuman Viechungu donc tozanaye a to na kata résidence na palais na vraiment sika to kutaye et sika pena to développer ma camunion sonaye donc avec bino vraiment to découvrir déjà notre invité déjà des ala toujours notamment la pena pour na recevoir et déjà des ala toujours bana 3W.Potonapoto ya la mine do vomo sakoli na kolo déjà je suis déjà avec Papa Wemba Bande Konangai, Papa Wemba est parmi nous. Vous avez vraiment pour une information à source. Bonjour Papa. Bonjour. Vraiment, tout s'y prendre yo, tout yo kuto na palais, vraiment impressionnant. On a nous na bana mikili baota la yo, bana poto na poto bazota la impressionnant on a nous et cause anine. Ngapela za mwana poto. Ngapela za mwana poto. On a les Cambois au Yébissabango. 4 saisons, kaka. Vraiment, Papa Wemba 4 saisons, te sepeli vraiment, n'a pas de connaître à porter, pas sepeli, n'engo reconnaître, on a 4 saisons, et ça lit bien. Beaucoup plus, toko, toye vraiment pour na, to solo, là, vraiment, moi, qui à travers, site Nabiso, toye to solo, to bêtement, qui actualité aux ezali maître de l'école mon site au depuis to bandi maître de l'école to beti on a banding na so mais le père to ngaki to Papa Wemba to décortiquer vraiment maître de l'école Papa Wemba question moko qui a curiosité pourquoi seulement maître de l'école maître de l'école t'es maître d'école vive la musique maître d'école molokai Bino kutuna nous bozala ki na binote quoi. C'est pourquoi to bengango ndenge wana. Maître d'école tomoni Papa Wemba tozelaki peut-être tomona ba fiti pena bana oyo pe bazalaki déjà ba élève na yo na kati ya maître d'école plutôt mais tomoni beaucoup plus ba écoute bazala pété ndé ba yepé ko tia appui par rapport ya maître d'école fait tomona ta bana no ta momi ba lemisa to pe na kati ya parmi bana na yo oyo yo obimisa pe na monde musique mais tomoni ba tomoni kaka batalibanda pourquoi choix ya batalibanda Bon, boyoka ba apocalypse ayembite. Ya Jean chanteur abapema boyo qui était. Pacheco boyo qui était ba musicien nyoso ya la musique boyo qui bangote. Parce que nanu ba clip ebimite. Mais il faut boyo kwa bien. Ba oyo ba yemba ki ba yembi, ba oyo ba yemba ki te. Ba yembite ezate ke komara ba tunyoso ba na koyemba. Ez album na bango, bez album nanga. Papa Wemba eza album na bango te mais Papa Wemba toyebi ke yo formé bango tango bengi déjà album na yo maître d'école do yo déjà enseignant mais bana ope obimisa bango ba koma pe ba enseignant quelque part est-ce que tout le monde a bon une école na oti non on dirait qu'on se comprend pas bango ba leki une école ni ponga na kota na école na bango moko ba leki une école nanga siko yo komo tinanga na kono kota sur une école na bango Eza ya lokolo zotambola mutu na sema kolikolo. Papa Wemba eza kokuta na école na bango te mais plutôt que tozomona yo oza déjà papa na bango mais par contre toko mona pe bato lokola ba bailo kanto redi amis toko mona pe bato lokola ba Koffi Olomide bazapi bano balika pa na yo pourquoi pas au salaki choix wana beaucoup sont appelés peu sont élus ba oya kaka toko kuta na kaka
Merci Papa Wemba, beaucoup sont appelés, paix sont élus et ça les plaisir vraiment. Papa Wemba, particularité ni vraiment où tu quoi retrouver nakata maître d'école par rapport à Papa Wemba to yebi déjà il y a ba de Papa Wemba ya mambo belé mais ce qu'on a quatre maître d'école. Au lieu vraiment au lac sa bisonine vraiment particulier. Et après on a au lac sa binote et après on a au sala musala nanga rumba na rumba. Yoga kaka eza rumba na rumba particularité nango yango wana. Merci Papa Wemba. Tomonaki oti ko zanami kili oti ko remplacer mutumoko na donc oti ko remplacer mutumoko na image ya ko immortaliser les sous o ya tikabiso mère Malo. Il paraît que bimisi sous mère Malo mususu après mère Malo ndenga tikabiso. Bon, on a habité cette information aux wapi mais na oti mikilité. Na oti pe ko remplacer mutumoko pété. Question na yo oyo tuni naza na sens nango te parce que mère Malo bakoki ko remplacer yete. Donc na yebi nanga te lisolo yo zolo ba wana. Mais betama na poto. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça rimer. Non non. Lobana makamususu, makamana yebi ante. Merci les amis de Poto la Poto, ça c'est Papa Wemba et Koumani. Donc vous comprenez que Toza vraiment dans ta résidence. Je profite pour saluer vraiment mon boss, c'est la mine donc vous Moussako Lankolo, Venanga Jibe Koumalou, les pétroliers de Dallas, donc Mokondia Jordan, la Peshombo et puis Venanga Estache Sek et Balobi les nationalistes. Donc l'introducteur de Viviane Ostoud, Narkati à Londres, vraiment à Monio. Papa Wemba. Tomoni vive la musique au grand complet. Mais un temps tout le monde a payé quelques départs, payé salami, Tomoni, moi on a payé bampé, mapé, azui pe le colo, alobi akine est-ce que ça qui na bénédiction na yo, tout les alaïka kakingonga na yo, kokaki, alingine les sous ça salate. L'air bono tout na yé moka ebisaki bonine. Ce qui m'a monié, c'est que il a pris la décision de vaquer à ses occupations. Il a pris la décision de pouvoir mener seul sa carrière. N'a pas inconvénient moko en égalité. Donc je crois que et pas Yazali, azako travailler naïe, azako travailler art au yayebi. Et puis nous les mélomanes, tout ya ko juger kakana art au yé à ko présenter les bisons. Mais je crois que à réussir nango parce que il est aguerri. Ayebi pas une nazo kende. Bonne chance et félicitations. Mais tout le monde a belé pe bazara na vivre la musique ba salara pe ba carrière na bon mais na carte à vivre la musique mais après tout le monde qui ba carrière on dirait na carte à vivre la musique ba sous chance te o ba vie na bon bazwaka aza na carte à vivre mais papa we bazo pe sa chance mais c'est comme si moi boyo kanywana pe zalaki le souté papa we bon na ebité makamnu ni yo lingoloba na ebité makamnu yo lingoloba mais nazo comprendre le sens zo lingo kumbela ngome et pas bato ba vandaka problème ezangaka te kita bino boyeba comment maîtriser situation. Je crois que ngai na changer na façon ngai ya ko fonctionner te na nzambe te na ko kipe ko lingate ke moto azalaka toujours ko évoluer na ombre nanga. Il faut un jour pe azwa indépendance na ye a comme indépendant yé moko pe a goûter na vie en tant que responsable, puisque la vie est un combat permanent. Et combat wana bogiko bundaka yango à 2, 3, 4 te, c'est un combat personnel. Ce qui nga lelo na komi papa wemba ils pour un combat personnel, bien que nazala qui soutenu, mais au départ c'est ma conviction, au départ c'est ma vision, au départ c'est ma détermination. Donc ndenge bino ba Kristo alelo bokoma koloba oye kangami na likolo yango pe kangami na se. Donc ce kangami na se nga mutu pamba lokola nga na ko yeba ko dénouer yango te. Donc il faut nandima likokisi ya Nzambe.
Merci. Papa Wemba Koyo Kao déjà to sentir vraiment que mon Christ vraiment avant dina biso a watona bénédiction ya Papa Wemba ndezala toujours. Papa Wemba par rapport il y a ba production, par rapport il y a ba programme, il y a vivre la musique à soki tokuri ko yeba ba vacances pe yango ezoya bana poto ba oya ba wa sepela Papa Wemba adresse ses alliés o ezaki no ba chaque et puis bah concert ni vraiment peut-être bana poto temps ba oya na vacances ba okuta déjà ba rendez-vous ya Papa Wemba quand ba chaque ndongo lobi wana chaque dimanche rendez-vous dominical rond-point Forescom non loin de Chentemba Freebox à partir de 18h10 aux Alakawana Yaka au Kutabiso aux Alakawana vraiment tous les dimanches ils ont rendez-vous il y a tous les dimanches bino ba vacancière na ba vacancier oyo bokoya bon ba oyo ba ko sepela ko ya ko sangana na biso adresse ya liboso ezali nanu oyo wana na Freebox ce qui ba rendez-vous monsieur souper et kozwama bokoye bakango à travers ba communiquer la presse visuelle et la presse écrite. Merci Papa Wemba. Moi liloba par rapport ya banapoto batalio banapoto balandio batonos basepeli na yo par rapport ya intervention na oyo na emo na poto à travers site na biso. Nazamo na poto na sina lobaki angwa boye 4 saisons na pesi bino tumbo te côté boali to ligi moke to kota printemps boye ba ke tenir lingo changer. Si tu commences à jouer, tu n'es pas changer, puis là, il y a grave. Donc, 4 saisons, je ne pas vous aller. Merci vraiment, ça est fini vraiment pour aujourd'hui. Banapoto vraiment, Natelema, Bitodi, Natelema vraiment, pour Nassili, ça vraiment, des ala toujours. Banapoto Bolandi Papa Wemba rendez-vous dominical il y a chaque bino batuboya déjà Freebox rond-point Forescom référence chez Tembaka Yembeville donc voilà Perto Moni Gombe Mbalamoko beaucoup t'as déjà vu voilà musique au grand complet avec Yemoko Papa Wemba et Kouman vieux Chungu vieux musée donc bozala na ba maître d'école toujours bina bosepela vraiment des ala kaka balobi bikolo yo nani oboya régner ambara kuziama balobi Mireille Kiawete balobi lisusu bana Paris bino bozala na bino déjà ya biso déjà normalement on appelle Rite Katondi Lubanza Dio donc balobi moi simoko elengi donc ya boya zalate na moni lisusu vraiment Irène Kidia Makiese na pesio mbote na moni lisusu Giseline Nzila Gisèle Massala na peso mbote Géraldine Swika autrement dit Riri na peso mbote puis na peso lisusu mbote na Vienangai donc JB Koumalota les pétroliers de Dallas na peso mbote Lamine donc vraiment Flossi belle na peso lisusu beauté fait la image Dieu merci sage Alpha Goffin na peso mbote ndezala kaka donc ba yangai boyebi ba yanga pété boyebi balobi trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto Adam Selusolo moi na suka nzambe ya bino boye elo nesi la ate